Nous sommes en Afrique d'ici Cape Town, baebi Canada. Eza bajara bandeko oyo, balinga kovanda libanda. Eza natanga malili, natanga moi, natanga mburu, natanga mpepe. Bango balingaka kovanda libanda. Soit diza bayafuta waba tike bakende Canada. Siko ebo ziki moto bo sepeli. Ndeni batu boko utika mboka na bino Kongo, mboka pass. Alo yesu kovanda esina se attente na mboka batu ya pass. Siko ndebo ziki moto bongo, siko muteme kiti. Ndeni ya pepe Congolais peza likuta mabete ofuti tike na yo. Oye na mboka batu fova na se attente. Siko nde moto epeli boye, nde moto siko bo sepeli. Est-ce que c'est normal ba pepe Congolais? Tant ko ba ke bozo souffrir, boyo ko finga ba commentaire, to soufaka te, netinga kutu, na fanda kabanda ku ngamoko. Talaba o ba majorité wa to vanya na ba Congolais. Majorité wa to ba vanya na place ma. To ba na nzela boye. Boya la kana nzela. Po anika boyo futa mbongo ndaku na chiba ndaku na nga. Eza cher. Ya mo kilo eloko facile za te. Mutu nyanga yeba inote ya futelo biya futu makamno na facilité mama oki au Canada. Ya. Sko abo ziki moto. Sko to lo bani bozui. To yo ke la biso mam, to ke la bino mawa. Na ebite. To lo bani bozui, to yo ke la bino mawa. Bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi ceux qui a koloba ezali, en tout cas, to manka kate to yaka, ponako pesa biso to ponako meka un peu, ko pesa biso ba information oyo tozalaka na yango besoin na kati ya monde entier. Na yebisaka biso ke chaîne na biso oyo B52 eza chaîne ya information, eza chaîne oyo ya ko pesa batu ba news, ya ko pesa batu ba nouvelle, mais tolobelaka ba artiste nyonso ya monde entier, mais mingi tozalaka vraiment basé sur nos artistes ya la RDC Congo. Voilà. Mais lelo j'espère que vous allez bien. Ma grande famille Libota, bisous na bino bisika bozali, car ndenge zalaka, bon début à week-end, parce que aujourd'hui c'est déjà vendredi. Aujourd'hui c'est déjà vendredi, donc c'est-à-dire week-end et bandi lelo pona bato yo, bazalaka déjà na moi ba jalelo en tout cas week-end et bandi lelo pona batouana oyo samedi ezalaka journée salon oteneti ngana olo ba ke lobby salon wa munene. Mais pour nous battre sous journée samedi week-end de la jour oyo bazo qui ne ko sepela bazo qui ko se divertir. Pourquoi? Parce que ils ont travaillé pendant toute une semaine, pendant 5 jours, et puis samedi dimanche jour du Seigneur, samedi jour ya kokende, ko se détendre, ko se divertir. Voilà. La grande famille lelo to elibiso eza sango ya sengote, eza sango moi je peux dire que eza sango ya pasi. OK? Pourquoi je vais dire que ça s'envoie pas? Si vous voyez la vidéo que vous êtes en train de voir ici, la télévision vidéo, oh, je crois que la bande na télévision de comment quoi moi si a posté un go na TikTok na ye, elle a dit ce qu'elle a pu dire. Mutuna mutuka nde toloba que les avis sont partagés. Tous ala te pona ko chamutu te za boete non. Même la Bible. Tokoke otanga Jean 3:16 bisomi balé mais mutuna mtoza na façon na ye oya ko comprendre yango. Ba koko pesa biso sujet moko mais mutuna mtoza na façon na ye ko développer yango. Nde commence à pesi point de vue na ye, ngai pe na ye ko partager o ezali point de vue na ngai. La famille bande ko na biso o bozali ko mona bavandaka na Canada, ça fait au moins 6 ans si j'ai une bonne mémoire. Ça fait presque 6 ans, hein, 6 ans presque. Kuna ikomaneti base parce que liboso bazala ki na place mususu balonge place mususu bakomi place mususu balonge place mususu bakomi place mususu et jusqu'à là banda baza place wana basali penda bazui penda mo temps je crois 5 à 6 ans déjà 4 5 6 ans baza place wana bande ko na biso ba congolais. Pourquoi bande ko na biso ba congolais baza place wana eza histoire moko moulai. Ils allaient qui dossier moko fallait il y a réinstallation. OK?
dossier à réinstallation, fallait donc le étranger, des cas en Afrique d'ici de l'équipe passe, Sabino, y en a bomoni, tina ba famille, ba komana oseka biso, ba matanga to kotizarate, ba feti to kotizarate, ba robengo boetinda boyozo, ba to kotinda ndeni po yo moko, ozo ba nom te o sa ndeni fin du mois so ekokelio, nan fin du mois kokite membongo wa salaire c'est na ba calcul. Mais il y a aussi des gens oh nzambe pa asungaka pe apambolaka difficulté wana bamonaka yango te. C'est de même na bato ba na France, bato ba na Belgique, bato ba na États-Unis, bato ba na Canada, bato ba na Congo, parce que il y a des gens qui vivent mieux na Congo que bande comme sous peut-être au bazar na ba pays étrangers. Vidéo on a teli bino bomoni eza ba tante bandaku donc ba salela bango neti moi comme ko boya ba réfugié. Selon source d'information, ndeko moko na kati ya ndako wana banaki olamba moto epeli moto elongo kobino mo boyebika moto ndenge ezalaka elongo koto ekie koto tellement pe ndenge ndako ngo ba construction nango ndenge ezaleli ça fait que moto split de plus vite que possible de bomona ndenge bomoni nyonso to bozomona na ngonga o ya motu eza ke tokumisi nzambe. Pourquoi? Parce que liwa mutu akufite wana tokumisele nzambe parce que biloko mokili nzambe nda pesaka biso makasi ya koluka biloko o ezalaki kuna na kati toyebi te nani azalaki na nini mais batu ba perdre biloko batu bazalaki wana tema baza wana batu mingi balobaka non koke kozwa ndako lisusu tovanda kaka ati makambo ngo ndeka azalaka nzambe ndenge asala likam na tana ye. Mais sikoyo na minute oyo nyonso ekomi par terre donc eziki bandeko na biso baza wana soki yo otutisami na motema awa boye toloba na bato te boyaka te bo bando finga te neti ngande na zabo na ye nanga ofinga te na ye ofinga te na ye juste kopesa point de vue nanga otutisami na motema bandeko na biso ndenge baziki boye bilamba eza te bazaka wana na bana na bana baza wana bapapa bamama na bana baza wana oza na mwa kolia bilamba oyo eza ke olataka lisusu te. En tout cas et vous la bienvenue koke kotikela bango adresse ezaka na main road soko uti Goodwood oleki Libertas ozokende etalani na cimetière o babenga cimetière ya mutuelle bazaka wana omona bango dem ndenge place eziki boye atozoleka oyeba kaka place au problème ezalaki eyebana. Donc ozana elamba ozana recho ozana n'importe quel eloko nyonso oleki wana ochikeli parce que je sais que organisation baza appelé na ba organisation na bango baza na organisation na bango ka ndenge ezala peut-être au chef du quartier au keteka au boyeboye bazali au kende wana soko lingo sunga o apporter lisungi na yo oleki wana ochikeli bango nyonso oyo ekoki komonana oyo esimbami etutisami na motema na yo koki kosungela ngo bandeko kobenga mama B52 te na numéro opo o mama B52 na linga sunga na boye te tokoya lisusu si ce que kozala possible tokopesa bino contact ya mutu oyo bokoki ko contacter soki boza peut-être bato ba misika bana bamboka mipaya bamsusu bana Congo bamsusu na Bunia bamsusu bana Londres bamsusu bana partout dans le monde entier muto alingi ko soutenir peut-être mais aza musika alingi peut-être atinda ta moi 10 francs moi 1 franc bobenga na numéro te pardon parce que naza parmi ba organisateurs pe ba organisatrice te ngai naza kaka mopanzi sango na monaki yango ça m'a fait trop mal parce que nous sommes de parents tout ça boti komona likambo boye ko salama en tout cas eza pasi mingi na motema nzamba lola ameka ko bondisa mitema ya bandeko nyonso oyo bakutani na problème oyo en tout cas de partout bandeko na ngai eloko moko kanga na oloba nzamba lola apesa bino makasi bandeko nyonso o ba connaître problème oyo to benga place wana Canada so ozoleka na taxi outi Belleville
oleka wana omonango tobenga place wana Canada basionoma ngo Canada. Donc oyo bozomona esalami lobby na journée ya lobby le 6 esalami lobby le 6 novembre. Donc nzamba lola vraiment asunga bandeko na biso toyebi ke ezala facilité ya mwa mukie o ezalaki wana déjà ya ko récupérer yango lisusu mais courage kaka o tokoki koloba courage parce que tozala pe na espoir tozala na espoir pa nzambe po nzambe nde apesaka. En tout cas ndeko nanga oyo landi biso soki otutisami na motema to posimbami na motema pona kosunga bandeko oza na Afrique du Sud. En tout cas ndeko na biso na ngonga oyo baza vraiment dans le besoin, bana besoin de soutien na biso physique, moral, spirituel, pelisous, financière pesanga kate. Merci beaucoup. Nalobaki pourquoi pas partager ceci avec les abonnés de B52, la mignonne officielle. Parce que awa tozala pona ko pesa bino ba information makambo ezali koleka na monde entier. Tellement likambo eza vraiment considéré pena mingi ba Congolia. Yango wana tolobaki toyeto meka ko kabola yango elongo na bino. Nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya. Merci beaucoup. Surtout na monde entier, escavalier chez vos amis. La peste vino na mbote, bonsoir na oba rejoindre na tango ya pokwa. Nzambe abatela biso na ndenge tomoni sur mois ya novembre oyo. Vraiment na ye kopesa message oyo la vidéo oyo bandeko na ngai. Oyo komeli biso na kati ya Afrique du Sud, Cape Town. Ya pasi. Tante oyo bandeko sunga bandeko oyo baza na jobless mwa bamisala eza te bandeko sunga bango oke wana ofandi na yo lelo tante wana tala ndenge eziki bana mboka batiango moto pote balingi barécupere terrain wana yango tosengi na bandeko nyonso to ya motema mawa oyo nyonso to aza na eloko nimero ekozala wana oyo nyonso to aza na eloko please aizala mbongo ezala nini botinda biso na nimero tokopesa wana ata na e-wallet ata na nini botinda ekosunga bandeko wana oyo baza bana bazali surtout babana tozotala bana tozotala biso bamikolo te po bana nde biso tozotala bana baza ebele wana biloko ya klase eziki bilamba eziki tala kaka tante wana ndenge ezali ndenge esili moto eza na ndenge ezozikisa chasse yango mpe eza bongo moyo po tozwa eloko eza te mpo nini soki ekweleli yo na nzoto okozika mpe susu yango nde eza bato ya perdre biloko bandeko na so baza 240 baza na 15 hectare wana na miniti oyo bavandi na ngambo ya cimetière na basimetière wana mpe bavandi balalaki nani wana na cimetière wana bandeko na ngai cimetière wana nde balali eske bana balali wana esprit nini oyo etambolaki butu oyo nini ekoti bana wana eza mpasi vraimen bandeko na ngai botelema papa bamama yaya toza ensemble tozali bacongolais oyo baza kuna eza bandeko na so bacongolais bandeko na so bacongolais bosunga vraimen bosunga ekozala bien vraimen nimero bakotia wana oyo nyonso to bokopesa tokokanga foto tokokende kotikela bango bokomona bino mo baimage ya nzambe apambola bino oyo nyonso to aza touche nzambe abakisa susu esika wana ya tozala ensemble ya toza bana papa moko Congo bana mama moko Congo toza bacongolais toyaki maboko mpona koluka kasi bacirconstance nde ekomeli biso yango lelo moni bandeko basertrouve esika wana biso mpe tozalaki bisika na kasi nzambe asalaki ngolo tokimaki yango moni bandeko biso babongisi bafole nde eza koeza mpasi moya kuta koloba eza te semie bozala bomona baluni biso tozalaki wana tomoni baimage esali biso mpasi makasi yango nasengeli soki oyo nyonso ntango kozala nango bopesa tokokende kotikela bango mpe bomona babilili nzambe
nzambe alola oyo azobatela oyo azokomisa biso susu ya 2025 oyo azosisa biso susu mois ya novembre mpe décembre toza kondima tokomona yango tomona mpe 2025 nzambe wana apambola mpe akangola mboka na biso Congo mpo soki mboka na biso eza libéré vraiment tokozongazonga na bamboka na biso nzambe alola abatela bino na kombo na Yesu Kristo tata mwana mpe molimo santu amen. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante ba fanatique ya Bella Production ba fanatique ya famille Bota ba koma ko organiser chaque année pona ko award o pona ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Bangeli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bongoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.